parce que tant bino bolobi que non na morgue ba mu ba retrouver ki mwana na bino ba manja kezaki na njoto total la kato yebi na ba famille o izaka makamso izaka teka pona bon ba famille na ba na mbongo ngo ba salaki non na liwa ya mutu to comme on sala l'effort ayeba ile onye sa eka kufa aluka se ressaisir bana nyoso batikali na bana wana nyoso ayebi o njamba opambola te ozoboya bana baninga nani ayebi soke oyo ayonde bazwa liboso bana wana nani ayebi siyo tomona parce que azali mwaso akufela kin mobali na ndaku na bana na ye okoyi na mbanda meko ina bana mbanda te po baza makina mona bana na yo o ina pe mbanda na nini mobali pesa kufi mobali ozonga te o mona ngondoto ke olala na mobali ya olamuka te esekei mbongo ekosila ata bapesa ki $100 eza mbongo ekosila loko basala featuring na kofi fe na kumisango selon yo pona moni na suko bakisi ser na bisa saki njembo kano yeni wana complexe po kofi za na kati oh bon te moni ala ikano te sama ma complexe to ba makamna ninga solo ba to ba pe clip ala abanda ko finga ba musicien balé na lobby boy preuve on est ngai soko côté na ba vidéo ya YouTube ya kala au moins même nazaka parmi bato banda ko combattre grâce mbisi to banda ko sepela teninga banda ko finga ba artiste ya biso vous comprenez mais le lot au moins que non assez calme comment peut ko soigner ba musicien tout malgré ça n'est qu'à même rythme mais là eza faire na ye mon côté na carré eza faire na ye non fait ça yo batik pourquoi na ko obligé comme ça mutu d'accord. Salut fidèles internautes, nous sommes playboy.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse. Un vrai plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Et enfin, je suis là ensemble avec mon invité de ce jour, à la personne de Jocelyne Malika Magna, Azala qui est absente du pays. Alors, Azala de retour, il y a un Prince Bakali, il faut que je pour m'embarquer là, Ezali, Abetagi tour, dans Luanda, précisément en Angola. Ces journées un tout petit peu, alors à ça de retour dans Nengiakin, le lot sur la masolo, tout n'a sauf rien. Merci de la nation tonton Manaputu Manga Boss Lady Berger Junior, honorable à Madame Justine, Ampuro Herman, Garçon Slim, Marquis Nangel de tout l'État, merci pour de belles images. Et puis merci à toi, Joe Lili Atala, merci en chair et en os. Merci à toi, champion Adol en 4 à La Rochelle, Mamé Miline Zemba, tous Pépélé en Bétol, et puis Claire Bobou, la Baby Fest, les plus beaux de Paris. Fidèles internautes, je suis bel et bien avec Jocelyne Magna. Magna, bonjour. Bonjour Bakali, bonjour, on a abonné tout ya Cléboa. Et puis merci beaucoup, ba meilleur venangai na batutu balinga Jos Magna Malika, Mamé Emeline Zemba, ya tous Pépélé Mbetolo, salon de coiffure d'Abiu Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux. Bobby ouais, il vient depuis Londres que j'ai sali ba meilleur venabino. Balobi restaurant chez nous à Kin Abidjan, chez Véro Lisungi, balobi donc ba meilleur venabino nyos na ba client na mukolonganda. Donc merci beaucoup. Il get à Longanzala ya badjo ya mundala babonani na bino depuis Luanda. Jobu Mbala Falimbala, donc voilà quoi, meilleur fait na yopé Prince Bakali. Merci beaucoup aux gens qui sont absents du pays, comme je l'ai dit tantôt, aux gens de retour na Kin, boni déplacement na yoba séjour non en Luanda. Il est caille bien? Ah bah séjour les caille cano, nous t'en bekanda sala bon déjà, bis avant tout ça les cambo, faut nous t'en permettre déjà faut nous t'en permettre yo au sa déplacement, donc ça que na simanango. Ma camunia soya et a touché au cas. Donc sinon vraiment voyager les cas bien malgré la difficulté peut Mickey zanga raté mais sinon ça va. Déplacement nous na Luanda baté belé ba benga inga Prince Bakali Malika za na Luanda succès ba ya hôtel là ba tel quand même ça va. Tu as posé la question nango bani bata. Ça veut la ngaye mamé Miline Zemba tous pépélé ya Mbetolo Doré Mayani. Alors au salagi vidéo au Monisco place na kenayo obi ba benga yo ni no salagi vidéo pour na kokumisa grâce mbisi tandis que tout le monde epende konayo waza congolaise ya Kin Karine Mokonda salagi maman na clip maman na chant na Koffi Olomide légende de la musique congolaise mais ogo kumisa concert na biso aussi également mais à l'autre rive. Sigo le quoi ba sala featuring na Koffi fe na kumisango
selon yo pour na moni na suko bakisi ser na biso saki njembo kano yeni wana complexe pour ko faire na kati oh bon témoigner ala kano te ça ma complexe to ba makamna ninga solo ba ba pe clip ala bakali e kundi na osana mission boy so mekika osanga so ndeni niko na kati mission na tiki ya solo na ye biso penza na droit ya kokumisa na na droit ya ko apprécier na na droit ya ko encourager mutu o asala loko eza normal batu ba mona ça parti pris sans parti pris grâce mbisa beti album na 2 à 2 na mona kikono pour moi na mona kango a frappaki donc par rapport ya ba dur na ya bimisa ki na njembo ezaki intéressant ozomona donc na préféré ki na encourager je suis pas obligé à encourager quand pour mutu pour concert na ngaza congolaise to bien à l'époque grâce mbisa banda ko finga ba musicien parce que na minute ya doza abanda ko finga ba musicien na lobby boy preuve en est ngai so ko continuer na ba vidéo ya YouTube ya kala au moins même nazaka parmi bato ko banda ko combattre grâce mbisi to banda ko sepela teninga banda ko finga ba artiste na biso vous comprendre mais le lot au moins que non assez calme comment peut ko soigner ba musicien tout malgré ça n'est qu'à même rythme mais là eza faire na ye mon côté na Kari eza faire na ye non que ça yo batik pourquoi na d'accord voilà même ça congolais ya ngambo nous tous nous sommes des congolaises azo sala musala na ye to encourage to kumisa ba Davido to bina banjembo ba Davido to bina banjembo ba tebele njembo libanda baza ba congolaise te baza ba kinoise te mais naza obligé ko kumisa kate po za congolaise il fait na kumisa grâce mbisa banda ko finga ba musicien yaza ki mutu oya akokai pe ko combattre grâce mbizi ozo comprendre azaki mutu akokai pe ko combattre grâce mbizi mais ye pas comment ki akotaki na ligne ya grâce mbizi comment ki ko finga ba artiste musicien na biso moko donc pour dire que non tout comme peut-être qu'on kumisa mutu mususu to kumisa payete parce que yema okuta alakisa grâce mbizi exemple était alandaka grâce mbizi donc bango bale basaki même bakome na même cas bakome ko finga ba musicien na ye mutu zolo bakane to soutenir congolaise bon ya finga ba congolais ba artiste o ya finga ba artiste baza ba Nigeria les passages ya grâce mbizi nda finga et puis a finga soigner tala lelo na wera na kofi bakoma bien grâce mbizi nani Prince Bakali na répondre à la question na voilà nazo obligé ko kumisa mutu o yo lobite et puis deuxièmement Bakali na sepela mingi te so ya mingo betanga masura batu des juste analyse on va critiquer peu pour qu'il soit maïle parce que ba fanatique na yeba mona kaza lokwa Naomi Campbell ya za plus que za danger na boyi ba finga ngelo ngima be na boyi ba finga nga na zo te ko tuna ngai ba question ya batu tetala Bakali ndeza boyi ko ipe ko encourager nga parce que na sala ke mission na famille ya Pululu na sali 100 2000 vies battre record batu ba benga ba gelor ma vie ba benga ki ba te ko soni tsangate te na shanti ba gelor ba benga ki Bakali to solola okoki pe ko encourager nga eza mabete okoki pe ko pesa ba félicitations parce que tam sou bana na banda YouTube eza première émission na ngana sala 100 000 et quelques filles très bien okoki ko encourager nga eza mabete na pesa déjà en dehors la caméra na pesa bando gangisa nga na bakomba batu mais ça analyse comment la concurrence la musique non soko bengi ngai ko tangisa nga ko gangisa nga te pona bakomba batu tuna nga soko ya minga tuna nga vina nga tuna nga voyage na nga tuna nga faire na nga ya musala na nga tuna nga 2020 nini na linga na sala projet na ngeza ni ko tangisa nga bakomba batu te batu na yo kendo yamba batanga bakombo na nga te to batu na so na poso batanga bakombo na nga yamba bango nga na poso tanga kombo mutu na émission te so ya minga betanga masolo na nga voyage mo kenda iken pe amtatina yo to Paulo Tudi tuna ba question yela ki ko tuna mama voyage pété Paulo Tudi aza relation na otaza relation na nga akoko mape yanga mape za ta producteur ba Laurent oza ba nani ngo no bwaka ba maître novice baza ba yo ba maître novice a relation ote te baza ba relation na yo yo bo bebani te to bebana te mais opesa mais ko betisa nga masolo ya ba relation na ote betisa tika nga na beta masolo ba relation mais ça mamba voyage na tuni pété na ba vie na pesa na ba vie na c'est tout bodo santanga bonde tokate miso kwa ni to sola ozala ina Luanda Gloire Langa pesa bino devoir 2000 fait bino tout bobota mais na mono botite ya ke Turquie no bota na Turquie quel avantage na bota tongo si on a question ko tuna nga ba sentanga tongo yo ebite nga ba sentanga tongo na zoa zemi ezaka l'époque boy o bango bima na quartier maman wateka banguba ya ko ba otonga o et alors quoi les lotes so zino zemi bana 15 bat mon ngo ça va et bon ndeng ba ba monde comme ko évolue nga ba bota tongo tuna ba question ba tout nga ba sentanga tongo non parce que alors nga ba sentanga tongo moi na nga za 11 ans mais ce qu'on est na za ba ko sentanga ti
c'est que journaliste on est tout mi bana bomba oui banana te babali na banana te za ko sente Masta nga Magali Kongolo to yebi mobali ne aza konya bima c'est babala déjà basala civil te le rachat famille balanante te abala te mes famille yebi le rachat c'est balate to beta masolo batu ta to peut exemple le rachat la journaliste on question na répondre koko ta le rachat te le rachat yebi fi Magali Kongolo te ayebi c'est la wapine ki songi na ngo yokota makambo Malika José, en tout cas, ça se passe comme ça avec Jocelyne Malika, champion dans la carte de la Rochelle, il y a Willy Pensé, MK Saint-Ali, Sowanjiko, Imakoye. Pour nous, tout le monde qui a Koufaki, et tout le monde est enterrement, il y a obsèque, il y a Kaki, et il y a une bataille record, on met à 5 et 2000 vies. Même quand on a là, circuit, dans 24 heures, il faut l'oba, dans 24 heures, na sa distance. Ce monté que je sens que ça n'a pété. On le bat en auto, il y a un capon de question, un combat, un tour de tout dans la bénédiction. Bon, c'est qu'il y a pour nous les temps journalistes, n'engé évolution mamangozo kenile artiste appelé Manakimia, mais comme on a eu tambola entre famille artistique na famille biologique, na famille ya moi si na ye qui est Coco. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tes familles on a déjà ngai peut-être son salita musuba vie oyo lobi wana c'est par rapport à l'intelligence mo bonete qui m'a maïle ya kuluka ko yeba parce que tant bino bolobi que non na morgue ba mu ba retrouver ki mwana na bino ba manja kezaki na njoto totala ka to yebi na ba famille o izaka makamso izaka teka pona bon ba famille na ba na mbongo ngo ba salaki non na liwa ya mutu to comme on sala effort yeba ile oni sa ka kufa donc momoni ka ba manja kezali na njoto mwana bino il faut que vous stoppez témoin na biso bembe bimate faut to lukato yeba parce que biso to yebi ka kufa ki mort subite parce que mort subite comment à cause se retrouver na ba manjaka banini na njoto et que na bongo bino bo sali imprudence botiki bembe bimi et que yiba ke ba kundi mutu après na sima nango bokomi ko loba que non ba yibisa ki biso manjaka ezaki na njoto mona mais non bino c'est que bino pe besoin kata makambango. D'autre part, tu vas juger bino. D'autre part, parce que tu vas rendre que les bandes sont liées à la famille. Il faut que ta famille ait sa code. Il faut que ta famille ait sa mot de passe. Donc c'est que bino bozaki n'a pas sa mot de passe. Bon, parce que bino bozaki font les portes. Mais au fond la porte ça négocie parce que moi si bando ça ninda kumoko et puis à couper lié famille peut-être balala ina bangote. C'est omoni ndokitonga ali biso omoni tokuta nangote mais auto yebi o peut to vivant na ba quartier to mona ba to ba kufa pe après makambo ebima ndokiso ngali ya moto une fois kaka bino bo pesa ka code so bo pesa ka mot de passe ndoki azana ndenge tu na façon tu akoyi ko longola mutu pema ana ndenge tu ana plusieurs façons ne bolo ba manjaka na njoto diable aza risé akoyi na bandenge bele akoyi pe ko utiliser moto moni diable ça utiliser pe moi c'est la coco ça qui na yo diable utiliser moto musika ta utiliser toujours moto aza pe c'est utiliser coco mon na même na kikamaderie tamsu muninga mo bozaki bien mais na moment mo boy muninga côté là mutema mabe diable utiliser toujours moto aza ka pembe na yo ozo comprendre donc famille déjà na condamné qui on parce que ba ko ça l'imprudence à bongoté et mais du coup déjà ba kundi moto bon que bimise bemba moto bo landela bo yeba manjake uti wapi ou soit bo luka koko za mwasi bazaki na ye bokoki jamais tant sous eza ba substance okoki ko bima ba rumeur ekoki ko bima parce que tonga na saki na bango émission ba lobaki ba voisin ba yebisaki bango que ba yokaki makelele ya menace voilà ba yokaki makelele donc c'est que mission na ngapotala ki totala ka ba vie totala ka ngo tika na solano s'attaquer na ngapone mission na ngai te pour to kamo makamna loba makamo tu na loba eza ba question na tuna bango ba répondaki mais ko kamo langue et ça lo passe pourquoi tika na kamo la mamna ngai bakali ozo comprendre yango na loba na bino bande ko na biso mibali faut bo luka ka ko bala mwasi bota la place ni ya otia lokolo mwasi akoza na mbongo oui mwasi akoza na ba bien akoza riche mais comportement c'est quoi là une famille riche ozo comprendre te na eza ba point na pesa yo parce que bino mibali te fe bolanda basika ya mbongo est-ce que ndo za ba mwasi o uta ka balisa ka nini tangala ka to yo zwa wana vie privée nga vie privée te mwasi muso uta ya mamno uta ilwanda abu mamna tika mamna ngo zo yo talana te mission pour moi étaler mamna ngo poto boyi bakale moni
na remaka kana émission non est tout ça là ba discuter na ebité place parce que yo boye mama loana na kota mama ya nani ya producteur Paulo Tudi luté mais ma vie privée na nga poto ngokota yango na quotité na peut exemple na peut conseil bino ba bande connait biso mi ba c'est là après caméra c'est ça conseil na peut après caméra te nyos tout ça là na caméra na peut conseil nyos tout ça là na caméra place ni ya kota ils ont fait partir na question tout na kinga ya polulu bota la place au lokolo bota la ka famille ni oké kota parce que inconvénient na ngo ezali lelo bala moi sozo mone pas riche aza boya zongala voilà bino pela mi balition de part et d'autre yo kanano na on le beza yo yo mo ko kuta na kana nga po loba nanga ozo comprendre quand il faut que la place ni ya kotia lokolo il faut que la place ni na okende inconvénient na nga lobby na ko constater est-ce que famille oyo e ko boko lelanga bana il faut que la lobby na biso lelo total sous lobby te to comment otala ka le présent bongo fiti mu kolozate parce que liwa mimish bazi wana kufi écoute la donc ndeza boye pasi na oyoka en tout cas na ebité et puis bino génération wenge malika biso to zena ba génération biso to zena ba époque ba mimish base ba noko wenge na époque wana ba noko les biso to vena noko les ba ibolote ba teka on comprend ba bombo ko Jacques to zana époque wana okuta banani wana ba sera ba fia milio okuta banani base to za ba fia milio ba ti de ngange ba ya mami Morissette ba Maniki ba Carmen Odia bon Carmen Odia à l'époque na ebité so azaki déjà mais na ebité ngana kuta ba banda pena génération wana ba Karim Mokondi yoka o ngana kuta parce que ton ngana wenge nakuta ba Willy Seta nakuta ba vie Lot Mondobe nakuta ba Dibadio on comprend yo Dibadio na eba été wa maître o bien kanda yoka ke on a yoka te voilà on comprend donc to yaka na époque on to kuta ba ti de ngange le sala théâtre ti de ngange ba champion adol ba yo kanga no yo tuninga question non tanga pe bato yo tuninga tikanga na loba d'accord zamu ko ngana yamba opi na tuni na époque no yaki yo pour répondre ozo comprendre na kuta batu wana na époque on ba vina biso ba noko lias o mona bombo ko ba mimi shibazi ba Polistar o mona ba poli déjà déjà ba lobeso ba wenge ba kusi biso ba déplique ya ba déplique ba ye ba Fabregas ba risque matadien ba kutabino ba risque matadien c'est que fala na respect na yo hein faza na respect na nga oui faza na respect na nga matadien za na respect na nga ba mise o ba longa so to kutani to zara pena bonne relation ba vieno ba wata ba viena nga ba goga à l'époque to benga les champagnards parce que ça côté répétition dollar otika ti lelo na mona ba tout ba ganga wana o goga papa na biso eloko te goga tine to za na caméra bo ayebi o nani ayebi très bien on comprend to nga ko gangela ngote parce que to yede na musala to ko bando saba fantar na ba komba batute mbasela ka mutu fantar te mutu ne fasa le fantar ke wana za petit nanga wana kenda pa Fabregas garçon mo linga agafelenga neta linga yo non ko bungelanga na sens ko ko bungelanga ya que c'est de corps na telemela Fabregas qui na podium a ce garçon ba tie libanda ozo ko en fait à reconnaître que ils a relation ozo mona et puis na musala na yo non donc voilà quoi biso to zaki ba wenyo wana to kuta ba mami Morissette to kuta ba CG Muna on comprend to kuta ba CG Muna ba c'est le scram on va na salon tata mapasa to kuta ba te belé ba succès fou succès vous avez côté c'est le scram succès candidat au sala quitté succès candidat la pêche information succès quand pour yo kendo yamba ito pour journaliste ba vanda ki bo ba yamba ba za entouré au conseil ba beta ina wata conseil zaki ya wata yo comparer c'est le na wata na comparer te yo na célèbre solate hein c'est le ala ina succès na Kinshasa alors par rapport il y a pour que tout ce point wana il y a madame Coco par rapport batunde ba luka ba polémique yango ba lobela on ba comme ça ba sujet mo tabou et tant d'autres qu'est-ce que tu peux dire par rapport il y a fidèles internautes ba hôtel la biso na famille au ba hôtel la biso artistique il y a pululu na famille biologique na par rapport il y a moi si o atikali na bana na bon au moins mutu déjà c'est ça kufi na ye mutu ozonga na été Coco je pense conseil pose arrêter parce que azuba conseil à bato belé azuba ayoki ba conseil à bato belé na bémission mutu opesa opinion na ye o ngana ko lo bakaka aluka a se ressaisir bana nyoso batikali na bana wana nyoso ayebi o njamba opambola te ozoboya bana baninga
nani ayebi que oya yo nde bazwa liboso bana wana nani ayebisi yo tomona parce que azali mwaso akufela kin mobali na ndaku na bana na ye ba homme susu na ba bala juste ça la différence na bien bakali est-ce que mambo oyebi que yo mobali mabe est-ce que makambo na ye bonga na salini ya lobi bana basi su ba bala ki déjà parce que on na mbongo ba pesa ki ya boko la bana na loba koloba nga exemple te que non apesa ki opinion na ye parce que ya za moi ça zaki na ndaku azaki na bana na yebi so ke ka bana ndaku nzamba pambola bango na yebi yo les contrats bano bazaka abandonner nzamba pambola bango parce que ton okola déjà na yebi ke na za orphelin de père na maman na za ala na bozebelete il faut na lukana tanga pona lukana zwa déjà bano nzamba pambola bango wana bano pe bakola ka oba moni ke mama biso anango ke un jour tozanga te yango lelo to mona pe babamba wa mapapa na nzela ozo comprendre aluka a se ressaisir vraiment a se ressaisir azwa conscience bana baza bana lipamboli pourquoi baloba les paniers circulent encore chacun a son tour chez le coiffeur donc ça dit yo le kana tour na yo tant yo le ka musu pa roya nzamba opambola bana baza lipamboli okoyi na mbanda mais koyina bana mbanda te po baza makina mona bana na yo o ina pe mbanda na nini mobali pesa kufi mobali ozonga te o mona ngondoto ke olala na mobali ya olamuka te ese kei mbongo ekosila ata bapesa ki $100 eza mbongo ekosila bref année tomona bakonti ya mboka bakunda bango na bambongo te yaya pense bakali kobuka na te bakunde na bachaussette non namona mutu bakunde na bachaussette te bakunde na bachaussette olata bagan olingo linga te olata gant sopo ozosenye na munoko batio rouge kanyo munoko Jocelyne Malika l'unique à son char et franchement elle vient de l'Angola. Mania chroniqueuse qui travaille chez Fimona Fimou de Ken Piana plutôt pas les clins d'œil spécial à lui. Merci Steve Sassa, le véritable seigneur des hommes. Merci Mamé Miline Zimba, tous peuplés en Betolo, MK Saint-Alice Oranjiko, Maakoye, responsable à la stagiaire Nyostou, la science infirmière na Belgique. Merci, merci à toi. Claire Bobou la Babyfest, les plus beaux de Paris, les plus mignons. Claire Bobou la Babyfest, merci. Et merci à Willy Pensier, champion Adol, la carte à La Rochelle. Champion Adol, la carte à La Rochelle, merci beaucoup à toi. Et merci Doré Mayani, la française, la plus belle, la française Doré Mayani. Merci Jolili Atala, merci Tonton Tiamouna Palace. Vicky Mbeleni, Papa Namiak et Kimberly Beverly, Vicky Mbelani. Merci. Mania, il plaisir à toi. Batunanga. Paolo, tu dis la personne 5000 balles. Babi yena ba ilamba so 4 valises na aéroport ba tuba okama oyena la bakali bakali ngana agressé hotel bakali batu bata biso ba bazo bato yebi c'est-à-dire kotuna nga makolo ba nga makambo ya Paulo Tudu la pesa nga $5000 etali yote obwa kisanga batu mabanga a combien le reste koko bwa kisanga na uti londa na moni président des États-Unis na yiko na benga président des États-Unis na frontière ya ko kutako na zaki ntika nga na kumisa ba oyanga le sénateur Paulo Tudu le que je sali la luxeuse maman ko basanga na gina na sénateur la luxeuse camarade nangai maman ko la fille de Lix maman ko journaliste et top news avant ko ça dit so ke luando ngomona ko auselo pina maman ngate bon tiens munako bien le reste koko kendo omona yi omona eta kuna tricage ezaka bo pozo e mona téléphone ozoete kendeti kene so tete kene ozonga na président de Fika Bushko bala ku ko mais atenga ngapina na ba oyanga le sénateur Paulo Tudilu balobi ba mbote na place ozali Jobu Mbala ya Vali Mbala wana pa mutu na Jobu Mbala ayebisa yote ayebisa nga beta masola batu so na vaina batu nga za to beta masola batu te nga beta masola batu te on ayebiso so ya minga beta nga masolo nanga ko beta nga masola batu to yaka masola batu par exemple beti masola ya grâce mbisi awa na bibo ko gangisa ngai ko gangisa nga na bakomba batu te ya grâce mbisi yobeli muko muso pendo ben omunde zabo na kimana nga yo deja mo so benga to se émission na ko mo mais to solo la bien to solo to ko mo gangisa nga na bakomba batu na émission ya grâce mbisi to lobela tikanga na boka batu nanga so kate ça c'est tout. Les OK, merci. Naza l'aise. Pourquoi vous allez me na carte d'émission? Voaka batuna yokasi. Voilà. Jobu Mbala ya Vali Mbala ata yo yebi etikanga na boka bango yo zelo ke boka bango émission. Bena chape commentaire. Te ngana boka batuna yo po boka batuna no bakisa te.
Voilà. Jobumbala Yambala. Oyaki en tout cas. Même Milinde ya tous pepele ya mbeto lo ba meilleur fait na bino. Yala na Londres. Ba meilleur fait na bino maman Tanga yaki bomona naki. Lidi eluka ba faire Lidi eluka makambo moninga egeta longa njala en tout cas ba mbote na Zali balobi Alain Visor, félicitations à toi mon vieux. Donc libala ne makambo quoi. Ah ocho bala. Na bitika na boka bat na l'aise. OK d'accord. Alain Visor vient na mo ya parler donc ba félicitations na yo ba mbote place aux ali pesa na mère ba mbote. Merci beaucoup na bana Luanda Guilhem Mondo Pantake ya Luanda balobi Galon ma vie puis l'international. Galon ma vie. Le manager le plus suspect. Voilà manager na yo. Voilà. Bakaduga ngani. Na tuni se Gelo à la manager na yo. Ozana micro pembe. Galon ma vie puis à la manager na yo. Asa relation na yo ndo yo ko kuma ndina sima na tikela oyi na Francis ma vipi. Na tikela obangoti. Ekotite ya. Tout le to keninga na batana ngai mission mimishi baza kufi fona ke duka ben invité. OK matanga. Na ke duka ben invité. Va faut la main noire. Et ça fait plaisir à toi Yamayo, Jocelyne Mania Malika, fidèles internautes nyonso à cleboa.com, oh ba sapé, ba fan na yo, ba sepela na yo, ba surtout ya Willy pensionné na champion adore ba lela au moins trop parce que au défendaka au lobelaka bien par rapport ya boulot, oh, tu fais très bien ton travail. Merci. Bien que moi ba convaler mon ba contager ma monsieur ezalelaka entraînant aussi également mais au moins c'est une concert que moi personnellement je l'apprécie la façon de faire les boulots aussi sa façon de faire les boulots. Et ça fait plaisir à toi Yamayo, on a clôturé par rapport à l'année 2020 et bani na yambaki yo. Obini. Na clôturé na yo par rapport à batunayo qui ne batali au message ya souki puis na clôturé na yo. Ba question si aux amis ba question te oyaka o bande tuna makamba batu ba komba batu titi o apona suko bina na bwaka batu. So ya boina do ça hein. Et bien, bah, on critique trop comme yo Lukanga, bah, on critique trop. Botika bolingo ya téléphone. Moi, il pasteur Moïse Mbié. Oza ina Luanda kuti actualité neza yes oza na Luanda. Makamona lo bango souté parce que. Obanga pasteur akangisa yo. Comme tu ko toucher te. Elle kambo kangisa te. Eza kambo to pesa ba opinion parce que toza bato. Voilà. Baza bato ba convaincre biso na liloba. To pesa juste ba opinion mais eza soué na biso te. Ya omona mitakala. Et voilà. Eza ba soué na biso te. Natika na hotela na ngango. Eza ba soué na biso te en tout cas. Hotela jango. Et ça na tala te poni na téléphone ce qu'on entend. Ba téléphone na biso ba Android yo ezara déjà ton vidéo ezokota ezo télécharger ngo déjà ba moko. Eza lisumu abomination. Comment na mutakala musala na Nzambe. Soki yo na mona eza abomination parce que muto wa mona de près. To ba mona de près. Wana mwasi na ye. Ba to ba mona de près. Nani Eliane. Conseil ne repose pas petite sœur. Non, PC conseil ta petite théâtre. Oh, ça a 21 ans. Azana 21 ans mais na makambo to de ndé moko. A de vierge. Tu au moins. Na makambo ande moko. Mutazo bimisa ba phrase minene na ba page neta la. Omoni ba loba ne touche pas mais ouais. Omoni soki ngana ko loba na la petite soki eza vrai que makambo azo loba za convaincu parce que ba loba na mokola suka to mona makambo eko sala ma ndenge na ndenge. Yango to mona qui pede et comment nango normal. Ba comment ko se déguiser pe mu pede la ti jean biso mo pe to ba to sala pe na bango. Et puis maintenant Herman Kasongo ba loba pe non systématique. Beauté la Herman tala oyebi loko mo Herman asali et touché nga tellement na habité non na biboy c'est un garçon très intelligent dans l'émission acti oya sali o ba pasteur mon côté ba sali ngo nda makamunyo so ezo salama Herman dans vidéo na ebimi andimi oui c'est moi na ko wanga na te bolimbisanga ati oya salaki ya ba regretter nda pesa ki sima tika no ngana loba te bakali yo zo poser nga o bi ngana ya bona loba déjà na ebité so patron bini mtatinda ko yanga ba mbutu boy na ebité bona mono zo zanga partie à défense na ba ita défense te na loba premier acte oya sali oyo ba pasteur non ba sali yangote o public ita muso ezelaki ba population ezelaki pasteur Moïse Mbié Michel Bakemba nani pasteur Moïse Mbié et Mike Kalamba alobaki ntamba pekisi a garder silence mais non soki eza déjà du genre ba bêtise boy bo mona que ezo léser bateau bokoki koleka pour s'excuser c'est très important. C'est très important. Parce que Herman a sala kengo Herman a s'excuser les mêmes jours à s'excuser les lits. Pour te comprendre que non, Azan Moutou, Azan a pas de défaut. Le défaut, il y a acte auto monia sali. Mais à ça qui acte bien.
à respecter Batou, à respecter le public. Tu comprends? Et c'est là que tu s'attendais, tu demandais qu'on a passé un Nzambe wana, basa lango, que nous surtout on est qui, bon excusez, est-ce la vraie ou faux? Bon excusez biso par rapport à combo nanga intel, par rapport à combo nanga intel. Est-ce la vraie ou faux? Déjà ma vidéo peut tout monaka. Donc c'est vrai déjà. Vous comprenez? En tout cas. Désolé, mais tout ce qu'on a jugé bango. Mais par rapport à ce qu'il y a plainte, soit de tout le monde là, il doit porter plainte, bâtir les convocations, mais à se déplacer. Batumsu baolo belon est que non pasteur Moïse Mia Royal il soutient à Kimi. Te au moni balobaka le kuta et yakan sincère, vérité et yakan escalier. Donc ça dit sincère en escalier c'est le komoroté. Tozela totika onjamba la tsabiso tokomona ndenge lena nga bandaki soki pe c'est vrai que eza bongo tokomona ngotina suka mais sinon ne balobaka musani na nzambe bakaila ke problème te musani na nzambe bakosela ke makambo te soki aza convaincu na makambo soki moni que c'est vrai makambo azoloba to azana makambo mususu azolinga kosala te parce que na monaki publication na yemoka lobaki que non na boyaki kobimisa ba vidéo parce que et tout na batu bapekisaki nga et tout mais comme nga pa bimisi vidéo na nga na kobimisa tozela ba bimisi vidéo ta bimisi ba photo est-ce que ça y est batumsu ba mon on Photoshop l'hôtel là il photo là pasteur Moïse photographe te osamuta oyiza na téléphone et qualité ba téléphone mais ne ba monta Photoshop te en tout cas na mais ndeko monela ki ça y est bakali totika ntiamba jije batu wana biso to batu na masumu mais masumu na bango tozo ba opinion parce que bango baza batu basala lienso na nzambe to yebi ke bandimela ko salela nzambe ya solo ti liwana bango ozo comprendre donc c'est juste on a droit à sa opinion na biso mais sinon totika jugement nzambe et ko nzamba zali mutu na temps et jugement na ye nzamba ko juger bango ce que ça que ba sala makambo ba yebi baza conscient que makambo bo ebi meza ya bango basala kango en tout cas ba yebake ba ko sala frapper pa nzambe. Très bien, bon, je la frappé par ensemble Joël Mbata Guantanamo, papa na Franchique Mbata, madame Rifine Koi. Joël Mbata Guantanamo et à madame Rifine Koi, papa na Franchique Mbata. Merci beaucoup à toi Kenny Mbumba Arme Lourd, mon ami personnel Kenny Mbumba Arme Lourd. Fabrice Kindombe, boxeur professionnel Fabrice Kindombe. Mania, il plaisir à toi Yambayo, message à Souka dans fidèles internautes, n'a pas abonné nos studios à clé.com. Bon, message à Souka, est-ce que Bandou Bandi 2020? Vous savez, des émissions, c'est 100 000 et quelques vues. Non, posez ma question. Voilà, merci beaucoup, Prince Bakali. Message chez Zagara. Bando 2020, c'est Bandi d'ailleurs, bon, c'est la camarade chroniquée de Bobé Banaki. Laisse-moi. Gloria qui tire qui de Bota. Mais ça concerne yo. Yo qui n'a tiré. Pas sur la cacanan. Bakali, quand on va manquer les Turquie, il y a un point. T'es pas y a d'autres qui n'ont pas ensemble, on peut s'en visa Turquie. Ah, pour yon goboya. Il y a le reste qu'on continue à boire. On peut s'en visa Turquie. Il y a Moucheni Totangi comme on a été, Totanga le reste au côté, Totanga Gloro Langi. Ah, qui n'est tiré, c'est avantage. Karine Mokondi wana qui n'a pas tombé la mort, et ça là passe. Le bela on a béni. Merci beaucoup na batunyso balinga Malika. Bon comprendre quoi. Donc yenga zawana ayambara Malika na bakongo ya batu. Donc merci beaucoup na batutu balinga. Je m'habille très bien tous les jours. Osala nango yebi. Donc quand on a coûté côté mambo belé. Au moment où pas que tu crois caméra peut ta chemise. Donc merci beaucoup à batutu balinga Malika mania. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Batutu balinga Ramania Malika. Batu balinga mona bakali donc ça dit ngayo na ye. Je la satellite colo. Batu balinga mona Malika. Je stade de Kabela ya ba plan. Rwanda. Les sénateurs Balobi colonel Soba de Soba de Rwanda. Donc colonel Soba de Soba, merci beaucoup. Ah colonel na Rwanda. Bakali zalatan uzongi soda bwani. Mais solo là. Ça ne comprend bien. Bakulu na bakata ki opota pour nous connaître les chi. Omoni. On est trop brutal. Merci beaucoup na batutu balinga en tout cas on est ensemble Malika Zali film na film vous s'abonner toujours tout ça on a peine en tout cas na eu que makambo eza bien les sénateurs Paolo Tudi merci à toi Joyce la météo là des gros coucou à toi donc voilà merci beaucoup
Faire l'émission avec moi, ça c'est carrément. Mais aux hommes de Bilobé, à ma casse, aux hommes de Bilobé, on va courir dans ma catakio. Merci beaucoup. N'a pas fait ça, n'a pas fait, mais n'a pas fait, n'a pas fait, n'a pas fait, oh, ils ont capé dans mon encore. Bilobé là. Merci beaucoup. Continuez toujours à s'abonner sur clebois.com de la nation Tonton Manapitu Manga Boss Lady Berger Junior Madame Justine Ampo Herman Marquis Ngangeli. Au prochain numéro avec le même plaisir au revoir.